Voilà, bienvenue sur Bolo Coco officiel et bonjour et bonsoir. Bonjour na abonné nanga. Yenyoso ba misana kulanda d'orchestre Bolo Coco en direct, il y a Bolo Coco officiel en tout cas. Bonjour na bino, bonjour na bagolois, ba gladiateur et bagolois et puis je présente mes sincères condoléances à tous les Gaulois et à toute la famille Gola, à faire Gola Pazoria, Nika Boronina. En tout cas, mes sincères condoléances à vous, tous les Gola et au Bissonio Sotoyebi, to Pedro, Moutounene et ça fait trop mal, très mal même. Et bah, la peine, moi, Mingi, Gigola, ouais, Tiki Bisso, en tout cas, nous allons continuer pour les Gigola, tous en assez. Et voilà, à Babo, j'en ai bon ce téléphone, parce que j'utilise mon téléphone. Voilà, avec une besoin de cette vidéo, mais je suis obligé. Il y a aussi la vie à Marambo, na moni. Tolobaki trolé la gigola na paix, trolé la gigola na kimia sans polémique parce que na minute au batu faut boyer ba ke faire rigola za na se faire rigola za roler là. Depuis biso bagolois vu que nous aimons notre artiste, vu que gigola azali mutu oyo evolua qui permet nyaya na ye na kati ya groupe na biso soki tolongoli nanu qui ya na le qui gigola azala qui payer comme tout le monde na kati ya groupe ya faire rigola azali bongo jet set gigola azala qui wana a évolué qui pendant longtemps. Donc, bateau baby Gigo la carrière ya Gigo la et leki nakati ya groupe ya Ferregola ou benga mina kombo ya jet set. Voilà. Likez la vidéo, partagez les et commentez les gars. Je crois que bon mon amandi naza na sala qui accident, je crois que bozo mona santé eza bien, t'es à déranger mais depuis hier naza ko continuer ko ça ba émission, tozo le bakaka et makambango nenge et sengeli. Mais bon mon ma respiration nangeza bien, t'es naza ko toka moi mingi et je n'ai binoté pour comprendre. Voilà. Merci, likez la vidéo, partagez les commentez les. Un grand merci à Sam Coucou, le nécessaire. Merci à Tipé Bokana, le rayon de Bruxelles, à Elingongo. Merci à toi. Un grand merci encore à Capo Platini, Mengamona Changuya Solo. En tout cas, merci Nayo. Merci Nabatutu. Au bazar au soutenir le padre Ferregola. Na moment Oyo, en tout cas, que Dieu vous bénisse. Nzamba Pambola Bino. Bagoloa tout au bazar Koyana salle depuis hier. Bagolo nyonso bazala ki wana zamba pambola bino tozo la faire amour bolingo tout la combien auto lingaraye même si que le kikambe komelier tozala toujours wana pour soutenir Ferregola. Donc likez la vidéo ou partager et commenter. Batu o bozo lo bakie gindenga kufi et la kiti ke martyr ezati. Non 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 non. Non. Martyr ezali événement oyo batu baza kozela mokili eza kozela faire asala le 24 juin na stade de Martyr. To bosana te cher ami. Martyr eza événement s'il vous plaît. Oyo mokili ozela faire asala le 24 juin. Gigo la kufina avril. Martyr eza le 24 juin. Et puis tout mélanger liwe ya Gigo la te na ou ezali makambo stade de Martyr. Non. Nous on se bat d'abord na minute oyo. Bien sûr toza ko lela ndeko na biso frère na biso yaya na biso leki na biso papa na biso. Toza ko lela Gigo la. Mais pendant que toza ko se battre encore na ba jaloux ya faire pour na stade de Martyr. Les loups faire combattre na ndenge ya kosarana te pour na stade de Martyr. Est-ce que bino bozoye bango? Na minute omoni ba faire nzambe pesa mo mbala na makasi. Ba faire baza batu o il faut na minute batu ba ko fortifier bango. Batu ba ko lendisa ye. Pour faire la minute faire à ça kolela, na minute faire hôtel un moment bitumba oh yo kuta nango pour na stade de Martyr. Ba combo yo kuta nango na stade de Martyr, est-ce que bino boyebi yango? Boyebi yango te? Mais na minute o eza ba combat o faire à ça nango. O yo faire à zo bunda. Mais yo yebi likambute yo yebi dossier te mais oroya na émission na yo ekoloba ba bêtise tala kutu faire wana
alekisi gigola pour na stade de martyr tala kutu fere wana nazolo bango tout le jour nalobi bané oyo gigola vandi pembeni ya fere gola ba nombre des années oyo gigola évolué pembeni ya fere gola fere alia gigola te c'est à 2023 mois d'avril fere va penser à olia gigola donc na makambu tout offert à ça là exploit tout offert à ça la musique tout offert à bêta ya makasi ya danger Faire n'a jamais pensé à relier gigola c'est aujourd'hui faire un stade faire un bête coup du Olympia ba Zénith faire un tika n'a jamais qu'on pensait qu'on y a gigola voilà du coup ta libanda oh et tika rapenda ba comme ba histoire faire à penser qu'on y a gigola maintenant en 2023 pour un stade de martyr faire un relier gigola oh bande konanga tous à gentil Bible ya ngombo ozolo balela ba o baza kolela na minute faire azolela to lelisa faire non que to ya na ba bêtise na télévision ba mama na ba tato boza kosala ba analyse que faire abomi intel que faire asali boye Dieu va vous punir Dieu va vous punir Vous qu'à faire tranquille s'il vous plaît pendant que tozo lela pendant que tozo luka ça sous promotion martyr tout ça gentil et puis le message poussé na pendant na ya lelo na ya ko le bezali notre artiste Fally Ipupa na un message opé ça yo ngana lobaki to loba na mutu pas des injures mais tu regardes et tu expliquer tout clairement, c'est tout. Tu regardes pour éclaircir tout. Tu finis à monter. Artiste dans la vie sauf Fally. Dans la vie, un moment, il ne faut pas être hypocrite. Il ne faut pas que ça les loro soki batu baza ko pousser yo. Ça les loro selon yo, pour ça monter na yo volonté na yo. Mais elle va la te que un tel a poussé qui yo pour batu nyos ba sali yo pour ça la te. Zalaka vrai na vie. Ça va t'aider. Il faut vraiment être vrai. Na vie et aider yo. Et pour que aider musique ne mata. Est-ce que faire Azan a besoin de présenter hier kaka condoléances? N'ayez ce que les demandent, matin après des invitations, tu te dis que l'invitation est faite. Est-ce que faire Azan a besoin de présenter ma condoléance na yo? Tout ce que moi pense, bon peut-être Naroki n'a pas présenté condoléances, n'a pas bengé, mais là comme maintenant ma page n'a pas commis. Mokokaga Koko m'a fait rigoler. Parce que le nom qui est reconnu partout dans le monde c'est fait rigoler, non Hervé Gola. Non évitez Goloa, bon les kelenga dans nous vidéo au son dans le Bamabé. Comme vous avez reconnu partout dans le monde. Et ça Hervé Gola c'est fait rigoler. Et puis, elle a vu photo de Guy Otier. Otier photo de Guy. Au commis grippe de Guy Gola, digital, notre milicien, tout, au commis. Et puis, à la fin, je présente mes sincères condoléances à Hervé. Hervé, il y a un moment la tata na yo. Hervé, il y a un moment la maman na yo. Hervé, il y a un moment l'éki na yo. Hervé, en tout cas, jusque là, moi je me demande, et j'aurais poussé dans sa vidéo, je me demande Hervé au wapi. Oh, mais toi, quel Hervé? Parce que le photo que tu as qui a fait rigoler. Si Hervé yo bengi, na mo kitwa na Hervé belé, na bité golo so comprendre nga. Toza na ba Hervé ebelé. Hervé yo tieni biso wana, Hervé nin parce que o te comme c'est quel genre d'Hervé yo tieni biso? Yo sala accident wa ya on a bisaka batu
Faire azwara yo conquérant na yete. Yo no zora ke yoza conquérant faire. Parce que amoni comme ramboyo, il faut la kiso que yo anavi na yo. Orotika la jamais cause la conquérant à faire. Et là qu'on a foyé bango. Donc yo no zora comme ils a faire conquérant mais ce que faire ebike na niveau na ye, yo oza jamais conquérant na ye. Parce que yo mo inconscient, tu penses que aux aura conquérant faire et la faire et bâtir à en égalité. C'est faux mon frère, moi je t'informe aujourd'hui. Faire égaux là, oh mon qu'il est fini à tout le jour. Au sale accident est grave. Au cas où on perdre vie. Les messieurs là, faire égaux là. Aya a commis un message, il y a malamu. Et puis message a commis la rayo, a commis la tege, na surnom, non, ton a comme on va été. A comment quand on a comme oh yo za reconnu. Tu es reconnu au nom de Fali Poupa. Il y a un nom de faire à comment qui. Faire à banga qui, tu sais que yo banga faire et ton dengenini. C'est ça que moi je me demande. Non, mais tout le monde a fait aux arnamoires au bangi à faire. Tous les arnais, et là on y va à Catino. Non, comprends, t'es pas dans un coup, toi, mon frère. Il fallait même pas venir présenter ma condoléance, Nayo. Parce que tous les artistes musiciens, je de message à peut-être, n'habitez pas tiens à Tina, au Kokokoti, à Tilabino, Wanabota, Bomona, Jordan Koussa, Miel des sons, héritier Watanabe Goga que je salue, depuis Pomba, Iboton Pianayale, Fabrigas. Patrick Bekam, Bana Makelele, et Bana Maselema qui sous. Tout le musicien. Pourquoi m'a commis RVT? Parce que le nom offert à Botamon c'est Hervé. Mais m'a commis RVT, m'a commis Ferregola. Parce que le nom qui est reconnu partout dans le monde c'est Ferregola. Non Hervé. Ce que moi je vais vous pousser yo. Ou bazo tinda yo. Et c'est là qui volonté non mon frère il faut tika. Parce que on dirait oye bagolo baza rolela yo do penser comme matisa bagolo ko tout mola bagoloa. Pour toi au moins il tini donc on dirait on créer polémique na matanga na biso. On a besoin ba tu ba beta l'islam matanga na biso te vu que yo e ba rodiembe la succès à faire. On dit mais le rappel un succès à faire. Yo tout offert à ça yo pour le carreau sala. Si comme Monique matanga ya faire ya Gigola. Gigola va star plus que nga et ça actualité. Donc il faut na dire la matanga Gigola. Ce qu'on a dit mais la nini. Il faut na yana comme l'euro moro c'est différent na batunyo se ba commis donc na comme Hervé qui il y a moi j'informe à tout le Gaulois et gladiateur que c'est pas notre Hervé. Parce que notre Hervé Obito Yebi, il s'appelle Hervé Gola. Hervé il a commis on a biso to yebi a été. Il faut avoir du respect na musicien. Na muto a banda musique liboso na yo, il évolue trop. Peut-être yo ku tout temps muto ya là il donne na yo peut-être on y est. Mais il faut avoir du respect na musicien on a. Tozo là. Toi n'a pas que to bon ici o azali e biso Gigola. Mais ton ligne to oko tchabis na ba polémique na na mozindo ba polémique na yote. Nous toi on a besoin message na yote. Netinga boy en tout cas na cliquer qui même pas qu'on penser que yo ko mata pour ba message wana. Toi on a besoin de papa. So qui mo comment qui te engel sa biso ni chon ni fra. Engel on la faire qui faire été. Et linga que ça te que Gigola ba kunda yete to Gigola yete ngese lo monter. Biso tonga to la kara biso yo nozaka yo na bandenge na nozalaka. On présentait faire condoléances au Chola. Yo au Chola faire été. Yo au Chola faire été. On yo présentait faire condoléances moi yo au Chola faire non yo au Chola faire été. Biso moto zana yuko tula biso faire na moment faire na pasi to tele melona ni on farana te Hervé nini faire reconnu au nom de faire Gola yo na biso Hervé quel Hervé yo zo la biso na message na yo et puis on tient photo à Gigola et là on tient photo à Gigola
gigola otiako po ani poto yebaka Hervé yo lobele eza faire egola yango te photo gigola tolingi na artiste na biso te pardon tolingi na faire egola te nous avons déjà beaucoup de combats o toza kobunda mpo na stade de martyr na biso tolingi te na papa Hervé omoi na minute oyo nga nazoloba ngo moto akotelema mpo na mamba faire je vous dis tokoya mabe tolingi te na faire bosangani ebele mpo bokombattre mwana bato tolingi te botika faire egola tranquille biso tolingi na faire te tona biso na besoin bato pembeni ya faire pete toboyi botika faire kimia olingi opresente faire condoléance te vanda na yo tona ngo besoin te mpo bacondoléance ya bato to barepresente kolamusa gigola te donc biso tona biso na besoin baproblème te olingaka faire te koya na matanga faire te on s'en fout de vous eteli biso te bwana eloko bobakisa mpe bafere egola te botika fere alela ndenge aza kolela leki na ye na kimia toboyi bapolémike inutile bato baya kotanga bakombola bino bozwa mpifo na nsima matanga gi akofula mutu te toboyi mpenza toboyi tokofula na biso mutu te matanga gi akofula artiste moko o te biso toboyi twana besoin condoléance ya mutu te twana ngo besoin te toboyi mpenza toboyi bato tu bapresente faire condoléance na komba faire egola yoko yeza biso Hervé quel Hervé ni yo olobela biso yo babenga okomona kala mosopi yo kosepela faire pas kokaka mpo kokoma na page neke en tout cas je t'encourage mosopi mais faire asala yango te abenga yo na kombo na yo oyo eza reconi yango faire abengela yo zala na respect na faire wana s'il vous plaît biso olingi baproblème te toboyi na biso libotika faire egola tranquille au moins na minute oyo tona besoin matanga eleka pendant que matanga eleka tokoya bagolwa il faut être fort en esprit zala makasi golwa concert à martyr ezali naza koloba ngo martyr concert eza le 24 juin toza na stade de martyr biso tout mutu akosa bino te concert eza le 24 juin oyo tout asombaki polo na yo herbiye kobima kosomba concert ezali preuve ane panneau publicitaire na biso elingaki ebanda komata lobi hier lundi vu que matanga yene bastopaki mais je sais que au courant que semaine va panneau na biso publicitaire romata donc faire un moment comme au kama faire ça tellement combattu moi-même je me demande comment on va combattre mututi na sina niveau comment on va bundisa mutu abatuti na niveau yo bon combattre mutu boy pona nini pourquoi asali bino nini faire wana pour combattre eboye biso tokobunda on va se battre pour faire egola tokobunda elongo na faire tokolonga aza peye bote toza ebele tokobunda mpo na faire en tout cas golo azali esprit dur koya ba polémique inutile te ezala très dur lobake concert eza excuse de faire annuler concert na été concert ezali bolanda ba news à lokuta te biso tout toyebi ke francophonie eza na mois de juillet francophonie eza na juin te soki mpe fade mwana soki alingi stade toa na baplace mibale toa na martyr toa mpe na nini kote ya terrain ya bale na terrain basket azwa ata basket mpo biso martyr toyebi ke fere nde azali toyebi ke martyr fere aza donc totika te parce que toyebi ke martyr nde fere azali donc j'espère que tu sais comprendre. Oh, tout est bien kaza golo, ça le quoi bolokoko. Esprit na yo ezala très dur. Muto konsote ke martyr eza te martyr eza. Faire akobeta martyr to kotondi ça. Golois ou goloise, landanga penani na za martyr na biso eza. To ça la plein à craquer. Faire akobeta kaka le 24 juin, ba ko changer biso datité. Je sais que le président Félix est président tout le monde. Président Félix n'est pas jamais condimé que Camerounais m'a envoyé ça espace. Bazwa faire azali mwana mboka patrimoine ya mboka bafundola ya baba ke mupavité. Je ne crois pas que le président Félix soit salango.
azana souci ya peuple na ye ayebi tokobeta stade de martyr wana donc muta kosa bino te ke martyr eza te martyr eza et ana place ba annuler martyr te martyr na biso kobetama le 24 juin biso tous les 24 juin tokutani martyr eza toyokani na opesa mutu kutu mbote te tosuki na bye bye